Merci bandeko nyonso ya Osia du Congo isengoza ya okutana bino na mikolo liki to mona na kite ko tenir musa to za osala pona ko sensibiliser peuple congolais parce que ndenge to za koloba awa bomboka isa agressé oyo batu nyonso bayebi yango même mokili eboyi kolobela makambo oyo za koleka na kati ya est ya mboka na biso to zombi tu na entre guillemets to biteni neza koleka na kati émission na bino bolinga mingi mboka ngomune ya mboka na komba bino mebenga tukosula makambo belé eza parmi l'actualité makambo ya mira construction oboye proposition pesa maki pona botonga mire pona ko sécuriser est ya mboka na biso tukosula par rapport ya tweet ya Jean-Pierre Bemba et puis ndeto zo bisabino awa bomoko ya ba congolais na kombo ya Nick azalaki agressé par ba Rwandais na Mbeli o déjà acte de xénophobie oyo boye ba Rwandais déjà ba bandi na Rwanda mais pas na biso lokola tozana ba collabo na Congo ba traître ba leader politique nyonso ba ko banga koloba parce que ba yebi que bango nyonso avenir na bango ba dépendaka na Rwanda ba occidentaux wana baza sima na bango ba instruit bango ba nga minoko na bango pona koloba pona makambo za koleka na kati ya mboka Kongozi et puis ando ya wana tukosolola makambo oyo boye ça va concerner biso ba congolais par rapport à concert en le 30 juin zo benga déjà ba para congolais ba para nyonso bi oza responsable concert à le 30 juin bo se rappeler na concert a fala betaka na arena na Belgique na Poto ils allaient concert pour la propagation ya coronavirus parce que ba français ba européens bazaki na besoin ba africain ba kufa ne bo monaka ba bengaka ba leader d'opinion o baza influent na domaine musical ne ba ponaka fali pou mais le kola eza opération oyo boye ba Rwandais bazo préparer pona kosala coup na Kinshasa nde bomoni ba bengisi Cla Wenge parce que concert wana papa mama kanga mwana na vanisa ina ndako concert wana bo se rappelle na concert afali pour patanga betaki yango après tokotaki na coronavirus donc concert wana ba Rwandais baza na kati wana donc ba ina ba matière moko sophistiquée que non o ba koki ko tiango ko la gaz pourtant ba congolais ba kozonga ça sous forme à poison nde bomoni concert depuis ka relation na ba jiba beta ba concert ba 5000 fois bo se poser ba question so ebi que moi na za na Kinshasa awa boy bono ayaki congé concert wana za financé na ba Rwandais pona koya ko semer ba mort et pas ba congolais donc concert à le 30 juin papa maman zwa mwana na obomba ina ndako yo moko pe vana na ndako parce que bande ko na biso ba koloba ke mbongo wana bakopesa yango na 40% bakopesa ba FRDC oh bonga na komi komona oke non et komi insulte pona ba sola na biso ba FRDC parce que situation sécurité ya mboka na biso toyebi yango ke non mboka eza menacé mboka eza agressé et puis kisa mina batute pona kosala misala na bango mutu na mutu asa musala na ye mais comment est-il possible le gouvernement rwandais na gouvernement congolais bakoki koyokana na jour indépendance oh beza journée moko commémorative pour na congolais ba réfléchir pour na kotambola kokanisa liwa ya Emery Patrice Lumumba mais bango ba préférer ba tia concert oh eza gratuitement oh ba rwandais ba kozala wana na ebisi bino que concert wana eza concert oh boy ba financer pour que non si manakati ya concert wana ba Rwandais ba kozala ba trouble kozala puis insécurité kozala ya ona bengisi bino dake moko ya bibundeli ya mboka na koma mwana mboka bino mimenga na yebisi bino ba para bo batela bana bino bo se déplacer parce que jour wana ikozala jour en abe yango to bengisi ba para bo batela bana bino moko pe bo batela bana na bino bo batela pe banzoto na bino parce que na minute oyo boy likambo eza plus important eza likambo soit to benga na Chilombo le traître bien que akosala l'arme du crocodile mais situation le lo obiso za ko traverser muto comme si biso na situation oyo boy eza Félix parce que Félix andibaki ko na ko signer ba accord ça pour autant ko ya ko tuna avant le peuple ce qui dozongi na article 216 mobe ko likonzi na biso so tangi okiti na se o mona ke non Félix aza mutu oyo boy aza ko violer mobe ko likonzi ya mboka na biso ya wana bomoni depuis makambo ya sécurité est bandi ba leader politique congolais oh baza ko travailler sima ya sous-traitant chez ba Rwandais na ba américain ba Jean-Pierre Bemba na ba Moïse Katumbi bomoni ke non bango wana nyonso bouche be bakangi minoko na bango ba boy koloba parce que ba yebi ke non
bato baparenaka bango eza baaméricain eza barwandais oyo bazwa bango sous-traitance. Comment est possible butu roi Jean-Pierre Bemba akoki kolala kolamuka koyebisa bato ke bapapa tobima tosala marche pacifique? Est ce que na ta au peuple congolais akomi nango oyo boye? Est ce que eza esu te osala marche pacifique te? Eza esu osala marche pacifique te? Parce que lelo na tongo babomi ndeko Yannick congolais bakati na bamachete dans la Rwanda na Kigali bakomi koluka ba congolais lokola nyoka. Mais gouvernement ya Kinshasa est incapable ya koloba ke non peuple congolais botelema. Jean-Pierre Bemba, cela démontre que Jean-Pierre Bemba c'est un collabo de Tobisa Abino Abo na ba Moïse Katumbi. Yango wana tozobengisa peuple congolais. Bakeli kopana na Nairobi na ba généraux na Imongo Félix. Ayo ko sabiso na makambo état des pays de l'Afrique de l'Est. Ça pour autant que tout na aval ya peuple congolais. Makambo koleka na kuna ka Félix moko mutu ayebi. Yango tozobengisa peuple. Bande kuna biso ba fatiga ya 10e mairie. Bozo ka bango lelo ba komi ko changer munoko. Oh non te mokozi mboka akoso décision bongo te azobanga parce que a subir sort au boye musée a subisaki parce que babomaka musée. Mais bande kuna biso au boye ya 10e mairie ba fatiga au boye. Est-ce que mitu na bino zo sala malamu? Tango bozo lo baké Félix Aboya a réclamé de guerre tena ba Rwandais parce que bakoboma lokola nde babomaka musée le père. Mais contexte ya musée, ils a différent na oya Chilombo. Donc le monde entier tant bino bozo lo bongo bande kuna biso ya Kasai, ba IDPS. Cela démontre que notre pouvoir à Félix c'est qui ebutaki pas ba Rwandais et non ebutaki nebino wakano Félix a gagné la élection. Parce que musée soki babomaki musée, ezaki na contexte ye mutuaya na ba Rwandais. Lokola yaki na ba Rwandais esprit ya mboka makile gangi kati na ye kena wi ko trahir Congo te ndo bomona ki contexte oyo boye musée babomaki. Mais bino siko bo bande kuna nga ba fatigant. Bon, bah, Félix a gagné l'élection. Mais pourquoi Moutou a gagné l'élection? Alors, ça est incapable de prendre une décision pour la Boka. Bisous, on sait que Félix est un héros pour défendre ma belle à Congo. Ceux qui réellement Félix a qui élu, dès que Félix va voter, il peut pas congolais. Écoutez que la paix histoire. Parce que Félix a le bac qui est en haut. Que non, on a prêt à côté Kabo Moïnanga pour la sécurité à Est. Tu vois, nous sommes en train de Félix, Babomi et pas Rwandais. Parce que écoutez la histoire que non un nationaliste Chilombo très akufaka pona makamba Congo. Mais ce que peut dans un contexte normal, ça allait réagir des akinini. Yudas Iscariote dans l'attaque Jésus-Christ na makanisa au solo. Ami bomaki avant Jésus-Christ. Donc biso to sepela que Félix a se prononcé vis-à-vis ya batak oboé, isa koleka na mboka na biso. Et puis likambo ko kamwa ba Congomani boye ba yango bandeko auto bandeko tamona la résistance ba côté mais la projet ko tonga mur mais eza kindoki ou bezaka mbonga kabila na bamitu ko basombi yango komi kolobisa bango bu ba uti kolongola Adolphe Muzito awa comme président et député national mais c'est le lobby qui est le Adolphe Muzito a proposé ba tonga mur yango bandeko na biso tozalaki na bango na kati ya lutte o ba ke osala bloc patriotique boyebi pe bango na kotanga bakomona bango awa te ba côté la Muzito lokola a proposé que non ba tia mur wana pona ko empêcher ba Rwandais ba kota na mboka na biso mais ndeko na ngai est-ce que ezali sumu soki Muzito a proposé pour yo le kana chaîne à télévision ko ba ke Muzito zaka premier ministre pona tonga ka mur wana te mais tango Muzito zaki premier ministre ezali na contexte te toujours dans le présent. Ozo ya na kati ya makambu oyo boy na conseil politique ya lamuka ozo luka solution et pas Adolphe Muzito nongo bano osana besoin ba kulutu na biso ba papa na biso Martin Fayulu na Adolphe Muzito ba vanda toto mbola mboka parce que soit la lamuka et c'est pas là kaka yo zo leka parce que comme na kaya ya Kabila pas bosali bloc patriotique donc Muzito aza sur na droit ko proposer te pour na makabotali Congo bozo leka na télévision boleka na ba télévision ko lobake non a continuer na union sacrée voilà mais le lo oyo a continuer na kati ya union sacrée aza ko garder bande ya la muka la kotali sabino noir et blanc pourquoi Muzito alobi ke bati ya mur pour na ko sécuriser est ya mboka na biso ba raison eza ebele
Et puis qui s'ami te que non, dans le 21e siècle, le roi n'a qui moukebai. Après avoir commencé à babio qu'on a eu, qu'on le canal télévision, qu'on le baquet Moïse, Mozuto, Azala qui sacristain, pas bana ko sala, comme ma communion de ba catholique ba sala ka, bano bomona bango wana. Ni nango zo la second na 20e siècle to ko ba mérité pour na ko sécuriser mboka na biso. Ba raison eza ibele, soki na wi ko tali sabino ba raison awa boy. Raison ya liboso. Oh biso to lobi ke ba congolais, to lobi to tonga mire wana 8 mètres. Ya ba béton. Raison ya liboso eza ya kubata no mabele na biso na. Mabele na biso eza na bomengo ebele, andoya ba matière première o bino boyebi. So to tongi mire wana e ko empêcher makambo ya vate ya ba arme illicite. Mire wana so to tongi yango e ko empêcher makambo ya terrorisme. Nde bomo na kawana ba AFDN na lu ba Boko Haram ba makambo yana ba Kodeko e ko empêcher yango. Na kati ya makambo wana ya miwo boy tolobi ba tonga et qu'on facilite transaction d'une manière normale. Rwanda a besoin de na Congo, il faut aller à la porte. Et puis, ce qui natali si bino bamboka oyoboy, bino bozolo bakeno bako tonga mérité. Ce qui doit par exemple mboka lokola États-Unis na Mexique. Batonga mirwana pour la raison sécuritaire. Pour l'intérêt ba mexicain n'a pas d'intérêt américain. Ce qu'on a besoin au côté des États-Unis, au côté de la porte d'entrée normale. Mais le là, oh boy, bisota autobito tonga mir bisona Rwanda. Et ça pour empêcher catastrophe naturelle mon niveau ya monde. Parce que moi que non le lot sur Russie, le lot sur États-Unis, sur Corée, sur bana chinois, ba comme puissant parce que ma matière première bazo ça ba bombe wala ba sata 1, ba sata 2, ba sata 3, ba sata 4, bazo so na matière à Congo. Et ça peut façon à protéger ma richesse na biso pour sauver l'humanité. Parce que là oh boy, ceux qui bato bazo so ba matière wana ba façon moko illégale. Bazo kana ko sa ba munition na bazo na bazo teka et so boma ba na biso. N'est-ce pas que ceux qui to chemi wana ko protéger bande ko na biso est. Ceux qui to zimboka lokola Botswana na Zimbabwe vers les années 1960. Depuis le 21e siècle, batonga ki mir na bango pona makambu ya barrière économique et na niveau interne. Parce que mboka na biso tozo perdre sur le plan économique, bambongo na biso bazo yiba yango, bazo kene na yango, ozo mona keno Botswana batonga ki mir wana yena Zimbabwe pona ba raison économique. Ndenge Rwanda ko sale pa na biso. Ango mboka lokola Uganda ba statistique bimi awaboy a produit plus de 15 000 tonnes d'or na niveau Émirats Arabes Unis tandis que Uganda ça na or te bozo mona que non avantage na biso ko tia mir wana de kunanga epenge eza pona raison nano d'ordre économique de eza pona ko éviter ba conflit ya ba anti-terroriste mais tant ozo le kana etandoike ko contredire Mozito. Est-ce que vous avez réfléchir? Nous sommes à Paul le Oboé, Boké na bloc patriotique na Bakabila, le l'homme Mozito a commis Moutumabe. Est-ce qu'il y a une épée qui s'est mis que l'homme Mozito a proposé à Congo pour Mozito à travailler na Kabila? Nous sommes à l'issue mouté. Ce qui n'a pas besoin de moi mouké. Mboka loko la Chine, Mboka mouné les ans na potentialité na ngo. Chine a tonga mir entre yé na Corée du Nord. Raison na bango ezalaki pona ko éviter makambo ya migration. Chine na Corée du Nord bazana mir oyo batonga pona ko éviter ba conflit wana bato ba kufaka. Mais Mozito alobi te que to tonga mir ona kaka to tikika yango bongo. Te. To tongi mir to tche musolo to recruter ba soldats ba vanda bazala équipé militairement pona ko sauver ba maman na biso o basala bilanga mopanzi wana. Pona koboma bango miro na saka to tongi même na Kinshasa awa boy mama aussi asomi mwanda mabele na ye ngape na somi mabele na ngai tozana ba relation malamu mais ko pekisa biso te que non to tia mir poto bat mutu na mutu batela mo sika na ezali nde ba fatage za yango wana mais tango yo ozoleka ko ba que non Mozito azana donc le lo o bo peuple congolais boko mona vérité et comme kuya muke
parce que biso toza na besoin to battre la Congo mais ça na bande commission bazo boya balingi nini ba Rwanda ba kota ka ba boma bande mais pourtant c'est quoi bitumbo tozo bunda pona ko sécuriser ba congolais ça parce que lelo yo kulutu na nga presse ping so comme ministre n'est-ce pas ko ba non battre ba congolais mais pourquoi yo sote mais la décision ou bien likanisi oh boye Adolphe Mozitu alobito to ngami poto sécuriser ba congolais donc lelo ba congolais ba ko juger bino par rapport tant au monde entier même ba congolais diaspora ba telemi pona ko soutenir idée wana. Distance à 1 km, selon le calcul au biso dosali, et qu'on revenir seulement à $2334 1 km. Ce qu'on a boy, frontière na biso na Rwanda, est équivalent à 240 km. Na niveau ya lac Kivu, ba kotia pe ba souda wana, parce que moi to tia mir na maizate, mais ba kotia ba souda wana ba marais, ba kotambula pour sécuriser bango. Na niveau ya montagne ya Ruwenzori koso, est équivalent à 140 km. Et que c'est impossible pour que nous Rwanda ça likolo en ngomba ba pays de colline à sauter à kita. Et que c'est impossible kuna moyo to chia mire ko zalate parce que déjà mire wana montagne wana za na mulai moyo ba Rwanda ba sauter wana ko sala maté. Surtout zo na niveau ya nzela terrestre to za na bango kilomètre 60. Dans 60 km on a ce qui tozui selon calcul 1 km équivaut à $2334 multiplié par 60 km, Nambon 60 km pour nous Mirwana, ils équivalent seulement à 169 millions de dollars américains. Oh boy, ce qui t'obite au Tonga, Zelawana. Bon, ma base à place, c'est ce qui t'obite au Tonga, 60 km. Nathalie Sibino Awaboye, que Botswana, en 2003, Batongi, Ye, na mboka oyo boye Zimbabwe 500 km ya nzela frontière na bango passé ba yokana ki des étapes na kosala ba bena ka nini mir mutuel 500 km pour na ba raison économique pour na ko éviter anti-terrorisme toyei tozimboka lokola Malaisie na Thaïlande bazapena mir oyo boy bango kutu kilomètre 650 km o batongela nzela na bango pona ko éviter babiloko wana mais pourquoi siko epa na biso soki tozwi mboka lokola ba exemple eza ebele totanga po bandi ba comprendre mboka lokola Grèce na Turquie batonga mir pona ko éviter ati immigration de ba Rwanda ba kota epa na mboka na biso soki toke musika bo mona ke na 1960 tina 1989 mur de Berlin oyo boy ba allemand batonga yango pona ba réseau eza ebele awa bosoki totali reticolo confinato na Italie batonga pe mur wana pona ko se protéger mais pourquoi bino bozo telemela mur wana to kotonga mur wana et puis to équiper ba sona na biso pa surveiller mboka na biso. Parce que là, oh, bon exemple, les bambous qui batonga miribele, ils ont ebele moi tout tanga misusu ezalité. Là, oh boy, ce que totali RDC a confronté na ba problème ebele. Na niveau ya est toza na ba voisins 5 Tanzanie, Zimbabwe, Burundi, Uganda et Kosovo. Mais batu bazo tia biso mal à l'aise. Et ça c'est que nos biso toza faible, mais ça question que non Félix Juda ya Congo a ke signé ba makambu na ye le lo obe komi ko zonga le retour a komi ko senga ono moyena zo décision te ça boy peuple congolais o eza aussi ali Congo c'est la libération ndena zo bisabino awa boy mutu o bo biso to ko tala ye ya ko kangeza Félix mérite la pendaison publique parce que situation to komi na ngolo le o bo tito ko zoka bembe ba ida ko tiaka ba mire et ça Félix le Juda. Et le but est que le corps est un mur na Rwanda. Et puis si biso tout ça fait mur na bangolais. Problème to ça na bangolais na côté ya mboka o Félix akenda na samba sala ka songo eke. Il faut tout ça fait mur kuna. Mais le but est que tout ça mur wana nde et le but que to kati ba relation diplomatique na bangolais na bato bande kuna biso ya Centrafrique. Non. Prévané bichu mobile ezali batu po akena na Brazzaville maman aussi n'est-ce pas qu'elle est na bichu mobile est-ce que pexi biso to que doza ba mauvaise relation na ni na ko Brazzaville eza question que dozo protéger ba Congomani
mabele ba congolais il faut biso bana mboka toza la bénéficiaire nango na Kasumbalesa na Zimbabwe et Zambie plutôt bande kwa Kasumbalesa n'est-ce pas que biso na ba ya Zambie toza na miri o ba tiango mais miri wana za siko ya ndenge ya barbele bande ko bakina na Kasumbalesa frontière na biso na Zambie eza na nini n'est-ce pas que to tia miri mais pourquoi bino ba congolais lelo o boy monde atié comprendre que non batu nyonso bazo telemela ba proposition o to bunda na ba rwandais to tia miri baza ba traître ba collabo bazo kambonga ba rwandais préfet ba to bloc patriotique na union sacrée ce que tozongi bon mona que non biso na Rwanda na niveau ya ba pays limitrophe toza na distance ya 217 km. Burundi RDC longueur ya 233 km. Uganda RDC longueur ya 765 km. Soudan du Sud na RDC distance ya 628 km. Donc nous sommes na ndenge zali ba frontière wana tout na niveau ya est les osenga biso 1843 km total nyonso. Sikoyo boy na mituni soki tobi to tonga mboka na biso pona ko protéger ba richesse na biso oyo boy zo senga keno congolais nyonso azwa ase abikela bomengo na biso mabeza place nini Jean-Pierre Bemba fia na Sierra Rebelle parrainé par ba Ougandais ndelelo oyo bozo mona Jean-Pierre Bemba zo moya likanisa ko tonga miri wana Moïse Katumbi yema kwa za nationalité douteuse moi sinaza burundaise ndelo oyo bozo mona azotelemela makambo ya miri wana lelo oyo bobande ko na biso ba congolais ba komi ko bomba ba na Rwanda Félix azokoka koloba te gouvernement est capable au débat tel makambo za priorité bango bazotaka kolongola ba député na kati ya assemblée nationale bon lelo oyo boy bolongoli ba député na assemblée nationale solution nini bozui mboka za confronté na ba problème ebele et puis basoda na biso tinde bazana baza mal payé solution nini bozoli bango bino basoda na mboka lokola sitoto soda nango il faut soutenir population bino armée congolaise bo sala sima na biso peuple parce que pression na biso nde nazo ba awa bo il faut to benga na Félix to kanga Félix lelo soki lelo to komi na oyo boy eza parce que Félix na bande kuna biso ya ditunga bande kuna biso ya ba fatiga ya 10e mairie na début a banda koyembela yo nani bobo ya Kagame yo lelo oyo kaka bangwana babaluki ote Rwanda aza partenaire na biso lelo moyeto sala na bituma na Rwanda eza te parce que bakoboma Félix biso toza na besoin Félix akufa po moko lobaka yango so Félix akufi monde tia Congo botika na Congo bisinya na ye yango bosaka ke Félix akufa importance ya Mirwana isa d'abord pour la raison économique. Importance ya Mirwana isa pour na ko protéger richesse minière na biso oyo boye. Ouganda a exploité seulement depuis 2019 le oyo boye 15 000 tonnes. Rwanda a exploité 10 000 tonnes. Donc au total tu perds déjà 25 000 tonnes ya or oyo boye bande ko na biso baza kozwa une manière illicite. Importance natanga bino quelques avantages. Il y a importance ya Mirwana otozotonga. Et puis quand on a Mirwana il faut futa ba soda salaire à malonga. Avantage ya liboso na miro oh boy to proposer pour bâtir nos musiques to lobeli yango. Eza de 1. Ya ko épargner perte de vies humaines. Mais kulu tout presse pengi. Tango zo loba ke bando bazo kufa na est. Mais yo lelo baluki ke no musique to ko ba kopesa ide wana te. Bato bazo kufa na est. Les espèces ba congolais défendre bango. Tango zo loba makama est bando kwa est ba OCP na yo. Ba OCP na binote. Avantage ya liboso eza pona ko sauver ba congolais ba vies humaines et ba maman na biso bazo boma bango. De 2, avantage à Liboso. Des recettes financières grâce à la lutte contre la contrebande yabati terroriste. Deuxième avantage, il y a Mirwana. Troisième avantage, protection de nos espaces fonciers, miniers et forestiers occupés illégalement par les envahisseurs. Oyo boye to kobattre la espace minier na biso. Oyo Félix akena ko signer ba accord na ba agresseur. Oyo Félix akena ko sa biso makambo ya pays de l'Est. Ça pour autant se rendre compte. Et puis, quatrième avantage, les Congolais vont retenir en gros. Et ça, protection de nos richesses minières exploitées
illégalement par les groupes armés. Oh, Félix a mis en haut, ba Ougandais, na ba Burundais, na ba Érythrée, oh, Félix a négocié. Bon, le lot, oh, boy, tant que Bozolo, ba Kambukeno, Félix a causé la diplomatie et le foota. Diplomatie, ni le oh, bino ba fatiga, oh, Félix a sali, et foutait pas ba Congolais. Tant que biso tozo bunda pona mboka, ba bena pourquoi? Bande ko na biso ba fatiga ba ko bunda neni ba ko kosevoir. Moi ba ko pouvoir bino bozo bunda po bo kosevoir yango na pendant le temps possible. Eza ya bino te, tozo benga na Félix, tozo kanga Félix. Peuple congolais totel ma bande ko nga est. Likanisia miri ya kotonga eza avantage pour na biso na minute oyo. Yango eza priorité la minute oyo. 169 millions de dollars, 300 quelques mille dollars. Eza mbongo muke caméra ibaki maman combien? Kabuya. Soki 700 millions, 750 millions. Mais pendant 60 km, 1 km ça pour revenir à 2334 dollars. 60 km seulement yango ko kangabiso caméra ibi combien? Yemoko Félix Moibi, aibi combien na mbongo ram? Mbongo ya ram wana seulement ko ipe kotonga 1160 km. Lelo oyo boy, nazo kende ko chitende ko kabuya. Les 30 jours yango oyo zo pusana. Sylvano Kasongo na Chilombo, mbongo ya batenia ba policier kendaka wapi? Pourquoi seulement ba policier bazoka ba ration na bango ya fête de l'année le 12 décembre? Ba policier congolais basuka kozwa dotation ya tenue depuis l'époque ya colonel Oleku. Confusion za na kati ya la police. Policier congolais komi kosomba tenue militaire ye moko. Ozomona policier moye ba respecter policier congolais zate. Policier zo ta tenue militaire noir moko Nzambe Félix akosamba na makambo. Na kuti policier azosomba métrage ya uniforme pa kotonga tenue militaire. So mbongo oyo bimaka pona kosomba ba dotation ya ba tenue militaire mbongo alekena wapi? Pourquoi ba soda ba policier misu ba ta ba tenue malonga et puis majorité ya ba tenue ba policier eza ya konzuluka. Policier asomba ka Sokoto 25 000. Policier comment kosomba tenue militaire ya COP. Les 30 jours na kozana défilé ba policier. Ba policier ba obina yebisa bino ba autorité boya mafia. Tenue militaire na bango bazwaka lisusu te. Ba mbongo de prime na bango bazwaka lisusu te. Alors toka mandenge ni soki policier congolais akomi ko traquer population parce que mutu azo la libanda azo sécuriser batu azana normal payer. Tenue azwaka te. Bana na bango batanga ba classe malonga te. Siko général Sylvano yebisa biso mbongo babimisaka pona ba tenue militaire ba tenue ba policier kendaka wapi. Et puis lelo oyo botango bozo sala ke basa la contribution nzinzani to kangisa mbongo ba pesa ba soda na biso bande ko botika ko finga ba soda na biso na ba policier. Boya bango ke no mbongo soki bokangisi lelo mbongo ke to soutenir ba FARDC mbongo eko kana maboka banani. Mbongo eko kwa maboko ya ba généraux rwandais ba colonel rwandais moya ba soda na biso basala bitumba la lolenge sengeli ezate yango wana bozo mona importance ya 1000 et puis ko équiper ba soda na biso ko futa ba salaire malonga parce que problème eza liboso abo bandeko to yeba ngo bien armée za infiltré infiltration ne bana depuis musée to wana ba to wana Mobutu azalaka na armée te et puis Mobutu atika budget ya mboka te bandeko boye bango vérifier bokende na présidence bokende ko vérifier Mobutu atika la kotika budget ya mboka te et puis Mobutu atika la kotika armée ya malonga te parce que armée wana ezalaka au service ya ba Rwandais comme déjà infiltré. Alors bino tant bozo sa makambo na bino na ndenge na bino ya kibudiki bitumba bino bozo kende na mboso na banani ba commission assemblée nationale ska théâtre na kabi na oyo boye Félix Chilombo soki yo mboso zo baketo za sima Félix siko sima RDC to za mukoni mboso se dit ya ko bazo za sima Chilombo pona ba intérêt na bango moyibi bazo exploiter ba minéraux zo konta na Uganda zo konta na Burundi d'une manière illégale lelo oyo boye soki Monisco a sali plus de 20 ans na Congo aza incapable ya kotia solution pour na est siko yo Chilombo oka kozwa badani wana babomaka bamana biso okoti biso bango banini to sala brassage po batu wana baya to sala mixage po to traquer ba rebelle mais Félix pourquoi on comme ba ozome ba Congo ko ba imbécile na yo n'est-ce pas wana za charge wana biso ba problème na Congo lisusu après ça va ko trahir okana suko zwa andoya Monisco
Ok, na kozwa sous bateau misusu. Po banani ba kofuta bateau. Avec quel mbongo biso to sanango? Po ba congolais baza ba premier banzana, ba ba zofuta ma bien ba fonctionnaire ba police ba zo ko ba tenir. Yango wana mwana Congo fungola miso. Félix aza muto il faut ko kanga Félix. Ba koro Félix asinyaki. Ce qui va causer la côte rendue na ba Rwanda sur ba koboma sur ba osali. On s'en fout de ça. Biso problème na biso zali. Ba Rwanda akomi koboma ba congolais na Kigali. Siko yo mwana Congo ta baso kata oyo ndeko mbeli. N'est-ce pas bon les actes de xénophobie? Lorsqu'on va lo kangi maboko po Bemba lobi. Bemba lia kana ba Rwandais. Bemba koloba kate parce que Bemba bakanga esinga après ko bima Bemba à prison. Yango na bozo mona ozui Bemba, ozui Moïse Katumbi na Chilombo. Epenge pe na komi ko mona yepa komi ko sam akomi ko amboter le pas au lieu de défendre ba congolais epenge akomi ko telemi na mir wana po ba continuer ko bomba ba congolais. Ton abisa bino ke no bato bozo mona bango oyo ba sombi bango déjà. Bomoni Costa Mutamba akendaki bazwaki parrain et pas ba Rwandais ba vérité komi ko bima. Donc lelo oboto komi ko comprendre que non pourquoi grand na Congo il faut ba Rwandais ba parrainer okulutu na ngepenge. Proposition wana ba congolais a proposition moko ya trahison. To kondima yango te. On assume ça que nous sommes en train de dire. Proposition à mir ba kotonga mir pour na ko protéger ba congolais. Ata so biso to kufi mais mir wana tikala éternité na tali sibino bamboke beleza ka Congo te. Oyo boy batonga ba mir wana. Soki tokei Maroc na Égypte ba yokana batonga mir pona ba réseau sécurité na bango. Ba réseau eza ebele. Natali sabino ba pays Afrique oyo ba yokani pona ke négocier ndeko kabwa ko sala ngasi télévision eza tande ko makambo eza très important parce qu'il faut to expliquer batou. Important c'est makambo tozo sala. Égypte na Gaza. Gaza za la n'est-ce pas Israël? Égypte na Israël bazana la frontière batonga mir. Israël na Palestine batonga mir pour na ba raison de sécurité. So biso siko botango bozo mona ke no bato bazo telemela makambo oyo boy. Baza ba inyamboka. Na mboka lokola Russie. Batonga mir de séparation entre ena Tchétchénie. Soki na kosi boka na ko vérifier. Afrique du Sud na Mozambique batonga mir pour na ba raison sécuritaire. Pourquoi kaka Congo na Rwanda bino bozo boyela ngo? Birmanie na Inde. Inde na Bangladesh baza na mir. Mais pexi bango te que non, ba sécuriser bomengo na bango. Les problèmes ya ba congolais, chers congolais, nous devons comprendre ça. Ennemi na biso na ministre za Félix. Félix il faut na le bango à chaque fois, il faut qu'on traquer Félix to kanga Félix. Ce qu'il a notre récit, ko kanga Félix. Vous allez me donner raison à l'éloté. Boba ndeko Bruno Mimbenga. Ozaki na raison. Le leçon de Kangi Félix. Vous allez voir, les Rwandais vont fuir d'eux-mêmes. Yamwana bozo mona proposition ko tongami, to ko tongami entre biso na ba Rwandais, to ko tongami na ba Burundais, na ba Ougandais, na ba Tanzaniens, na ba Zambiens, na ba Zimbabwéens, na ba Angolais, 9 pays voisins. Donc comment au Congo là, le parc to encercler. Ozana bezo ko na Congo. Oleki na porte malamu déjà me contrôler ba dossier na yo allez ici oleki est-ce qu'on est conseil mandeni nanzela à soulèvement populaire parce qu'il y a un gouvernement irresponsable le peuple les autres les après elle se débarrasser na batuchi Félix a ko calmer na ba Jean Pierre Bemba passer balier ba tondi et puis de deux biso ba congolais boye ba okeno na Rwanda Paul Kagame c'est un tuchi. Ba ou tu baza plus de 80% ba lingaka pouvoir ya Paul Kagame te. Soki tozaki na ba homme d'affaires o baza na bolingo ya mboka, ba politicien baza na amour ya mboka, to riba ko instrumentaliser ba utu o baza plus de 80% pour na ko sa régime ya Kagame. Tozo proposer ngai nazo proposer Bukavu barrage na biso yango mutu elimata ya Kigali. Bo katana no énergie wana. To confronter Paul Kagame na population na ye. Vous allez voir que no makamba est que solution ko mona. RDC, ils ont nourri Rwanda. RDC, ils ont nourri Burundi. Na proposé bino kaka no, boka takata une semaine courant. Vous allez voir comment est-ce que la population rwandaise va se soulever. Celui donc na Uganda, pendant que na kosuki sa wana ndeko kabuya kosala ngasta, bon mona que no 80% ya ba Ugandais balingaka pouvoir ya Yoweri Museveni. Il faut qu'on confronte Batouana. Ko pesa ba opposa Ougandais mbongo, ko pesa ba opposa Rwandais mbongo, ko ba s'opposer na Batouana. Vous allez me donner raison, mais fort dommage que biso mo wana nous
ba résistance tozo bunda ndenge nini o tozo bunda before na biso pona ko telema ko tia pression ndenge toza koloba awa boy il faut toko tsamikana na ambassade ya Russie bayamba biso il faut to sala sitini awa boy pona ko senga coopération na ba Russie metile le oyo boy biloko moko te nous allons nous battre na ba propre moyen na biso na ba o bazo soutenir biso nous allons battre merci na suki awa boy. Je crois que nous avons maman aussi, maman poli, pour une descente dans l'ambassade de Russie. On n'a pas besoin de couler là, non. Pour une ambassade de Russie, tu as ici bananios à Massina, bananios à Funa, banama tétéonie britannique, banama Moamba, Tokutanawana avec moi qui est comme moi. Attends 20 personnes, attends 15 personnes, moyen. Nous allons faire ça. Attends Mouké, fidèle des cas sur Bandaki. Soulèvement populaire, on a milliers de personnes. Nous allons faire ça parce qu'au nom de la patrie, nous irons devant l'ambassade de Russie pour nous dire, M. Poutine, on a besoin de vous, Boya, tout travailler pour que notre Bengana Félix, na Kabila, na Rwanda, bazana mboka na biso d'une manière illégale. Bandeko bozana tangi funa, Tchangu, Mwamba, et puis na bandeko nyonso bozana besoin de participer à la marche, de contribuer d'une manière ou d'une autre, beaucoup mais la biso na plus de 243, 81. 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana uko kumela bino mibenga bundeli ya mboka uko benga biso tokosolola po jour wana tozala nombre tokozala liboso ya ambassade ya Russie même 2 personnes même ngai na mama Osea même na bandeko Lumumba pourvu que message na biso ils allaient capter message na biso yoka parce que to linga lisusu que non voilà ni ne kosor non to sala bitumba oyebwe parce que libération ya mboka esenga batu nyonso te mbala moko mais na contexte to komi nango ezo senga biso nyonso mobilisation to kanga chilombo na Kabila pona ko libérer mboka na biso plus de 143 81 73 11 702 soki nzamba alingi nde na bisa bino toujours liboka pilipili esila so na mokolo moko te tokutani liboso ambassade ya Russie bana oni britannique bana matete bana masina ba policier message na bino komi je crois tous à la soudaine ndenge boyebisa kinde to solaki na bino et nous allons vaincre l'ennemi na biso ennemi ya ba congolais à Félix na ba rwandais ennemi ya ba congolais na bato na tangi bomoni bango lelo bo depuis makambo bandi ya est ba kolobela ngote bandeko nyonso bozo kumela mama aussi asoki bozo zo été beaucoup mana numéro wana plus 243 81 73 11 702 parce que boyebi maman Osea balingi sous komona maman Osea ti régime a Félix eko banga parce que toujours sensibiliser ba jeune eloko ali boso muta okangeza Félix yango wana ole ya kubenga maman Osea parce que soki bobenye bokozwa été bozwa numéro wana plus 243 81 73 11 702 de bokozwa biso tokoswa na bino et puis tokoyeba nini ya kosala pona libération ya mboka na biso Congo ekenda liboso Congo elonga Congo ya ba Kongomani Congo ya ba Congolaise yango lelo ko to bengisi biso mais na rappeler bino que ebembe ya Lumumba lino na yeye ba moto moni yango entre guillemets to ebité ceux qui peut vous abajer quand ba osala ka biso Félix ako biso ba distraction ndé na résumé na lobby papa maman bomba mona na concert à les 30 et ça concert moko diabolique il y aura des morts batela mona na concert wana 80% ça financé par Rwanda bon se rappeler tant fallait mettre un concert na coronavirus batela mona parce que biso ba résistant ndé to lobby a to telemela la concert wana ko beta batela mona na yo vous partagez les éléments et puis vous s'abonner na Océan du Congo ils appellent une manière na bino ya ko soutenir chaîne na bino oyo bolingaka chaîne ya libération soki nzamba lingi tokutana na bino na mikolo ezali koya matondo.